Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Balimbisanga surtout mina ndiko nanga sila oyo na blessaka 500 dollars pour na mariage te. Takinga 500 dollars pour na mariage te. Nga nazo 500 dollars pour na mariage te. Tezaka ete. OK, pour nous. Tozaki mwa mbongo. Biso nyonso to betaki na 3e édition tozwaka mbongo. On dirait tozwa mbongo 2 fois. Tant tozaki bemela tokomona mutu lokwa camarade lokwa jouer. Donc caméra za nango wana ofo lo baka mabe ya mutu mo OK pour bosala ba secrétaire. Les pas c'est mon voilà média na le kanango kaka moi juste pardon kaka ya oloba mingi te kendaki bozonga ki boye balimbisanga surtout on m'a dit comment boye année César oh et l'on kala 2022 au visage parce que l'autre besoin ezonga te Jésus abishu ata ndenge nini ata na ndoto taki mbisanga surtout média na le kanango kaka moi juste pardon kaka ya oloba mingi te kendaki bozonga ki boye balimbisanga surtout. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, ya Kevin Panda Lekecho. Merci na ba mama nyonso bolinga kemusa na biso ba vérité awa na kati ya plateau na biso ya Congo Liziba TV. Surtout ba mama e obotala biso, obosepela na biso ba mama tout ya monde entier. Pour bolinga vraiment émission na biso ba vérité. Mama bo tuna nga Lekecho mikolo ko sala kati te. C'est bino kati faut changer ba plateforme belé, faut ça mabeza la kitoko. J'espère que Simba lango bientôt là, tu vas évoluer bien pour na posepeli Sabino na émission 4. Vous avez bien numéro na vous afficher voilà. Moi $1, moi $2 pour nous soutenir na musala to sala bino pour sepela kaleke tu la musela biso ba tu bien ça vite ngo pour pesa ngo lundi. Merci na l'ambassadeur Alain Enois, je te salue depuis le Canada. Na pesi mbote tout ça na bino toujours molongo la ndiko na biso mo soto kufa kuna na mboka ya Canada to que ba congolais tout bo sangana wana ba kozala na pona de boss Alain Enois ambassadeur akolandira makambo na poza la kitoko surtout peso sur na sponsor na biso lokola FBT Misalande oya zarana biso oya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo ba on zarana États-Unis mais ba ko kita Canada pour na po Alexandra et ça va très bien. Merci Naya Gisèle et Tati, maman Versa c'est monté ma prince Jupo Winner. Oui, maman, prince Jupo Winner, il y a Gisèle et Tati, on peut sur beauté. Puis tout ça, puis Zanaye, à l'équipe n'a pas émission, à l'obinaye, à tout le cannabis au cas les passages tout sur la nana. Ça veut dire les questions dans les quartiers dans le lobby quand il est au monde dans le bal, c'est une mère. Congo Liziba pesa ba abonné na bango baza na poso le koloba nabiki ko kamisa bato ba koloba mais na choix te fa loba donc na fin de l'année mutu mutawata l'intérêt na ye voilà tozana et tosola puissement de belé ah les jeunes producteurs na bijou la reine ba inisa mère boy je sais pas ba ngoba chancer mère maele ba bungisa mère makamzo ka mère aza rêve na bango banda mambo na liboso na bango na to sur les belé comment baiser belé solo faut expliquer biso détail moko pour ça très bien c'est pelisi na biso ko ya mboso na kati ya plateau na biso ya Congo Liziba kala penza ata ba 10 ans te kala vraiment en tout cas ba fa nyos ya Congo Liziba bijou la reine bino yeyo Maman prophétesse, maman Cessé, Kilimanjaro, bakombo nyonso, ngayo na vandi na Congo Liziba. Ndeka les jeunes producteurs le mambo ezali. Donc ba question yo ba réponse na. Voilà, et ça les bien na koyamba o penza. Plaisir le soso ya ko solo lana yo et de to sur la piste a mingi ba mama. Mingi susu ba comédien aussi qui n'a pas fan na yo o balingara yo bijou boni
Ah, malamu, les jeunes producteurs. Santé eza bien. Biso nyonso toyebi ya bijou na makambo oyo elekaki. Bien les jeunes producteurs. Nasepe komona o vraiment. Na ye lisusu na plateau na yo Congo Liziba nde makambo. Oh chaîne na yo azoleka anytime. Ya ngai penza. Talaka yo ndeko na ngai lisusu. Susu lemba lisusu. Lemba lisusu. Ah. Mama stress mais on est là nzamba za na ye. Olekaki no pe batunaki ba question ngo pe belé. Je tout yebi mambo eleka na kati ya réseaux sociaux entre vous les comédiens, entre vous les artistes. La bijou la reine. Avec son matadi. Matadi. Tuka osala réconciliation na bandeko na yo o blessa na ndeko na yo sila bisalo. C'est quoi l'idée? Pe esprit wana d'abord. Et utaki wapi pe initiative ne utaki wapi ozo makasi wana eko senga ndeko na pardon. Je sais pas c'était quoi d'abord première cause zaki. Bon, au moins les ketu toza batu kolala kolamuka mambo ezo changer. Toboti bana bakoli bana pe lelo bakoma otelemela biso keno oyebi divin. Oui, on a fait un divin za mosala nzambe mwana nga mibale aza protocole na église die créateur de Skatenda. Tozokende ba église tokenda kosalelo te tokendaka juste bamoni oye mais na kati penza soit mateya oyo moto na nzambe azoteya ezokota biso te ntango siko mateya ya apôtre Gilles Bumba Makengo ekotaki nga na bi te naza na kilo moko na bandeko na nga surtout na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam naosala ndeni nzambe epesanga makasi mpe mayele nakoka koloba parce que likambo yango lokola ezalaki na monde entier na média naleka nango kaka moi juste pardon kaka ya koloba mingi te kendaki boye ezongaki boye balimbisanga surtout mingi na ndeko na nga Sila oyo na blessaka ye. Mais oui hein. Pourquoi c'était l'idée là de blesser ndeko na yo? C'était quoi l'idée? Elle a fait quoi si là à ça là qui nini parce que na vita muzo koloba mabe ya moto to ya kolobela moto ozana eloko moko oya sali oyo déranger yo pona ya ko affronter moto bijou la reine za ki nini non eza si la sala ngelo te to swana te to bunda te ezaka juste nde na lobaki naza porte parole ya Belleville Kandi la patrona nde mokili nyonso esalaki bafinga nga ya mabena ya malamu oyo nga namona ka yango wana ozomona oyo nga namona po kozala na bato nyonso nazala na nga bien na bango mais oyo ezali kaka lokola na poni ngambo na nga nde mabe ezalaki place guerre ezalaki. C'est quoi l'idée tindaki pour major wana tant que bon je sais pas l'âge de Belleville mais puis l'âge na yo te mo pas na déjà maman tu ba comment on peut ça me na porte parole ya muninga na yo mwasi ou peut-être à cause aller qui nous na âge à cause appeler qui na yo plus sous na carrière pour ça la pour blesser ndeko moko bosongo pa ou peut-être bosali na yeba temps ebele bo joie pe bisika bo ça pe ba rambe belé peut-être au mon qu'il est na zogi mukeso aussi non. Mais je l'ai dit parmi bat oyo, vous avez kozala na sila toujours na matanga papa sila. Ce koyé au moins na bijou la reine royana parce que chaque jour vous avez kozala te. Ezala ki mission, on na na riboso, to ezala ki kaka pour na ba intérêt na biso na réseaux sociaux. Tango papa kufaki aza papa ya biso donc tant on lo basila za ndiko na nga ya YouTube te ya bande cassette te ya ba magnéto vraiment toyebani vraiment na ba beau marché wana na Phoenix wana to kende ko tourner donc nga depuis mangwa toyebana sila na nde sila pe azana poser lombe na groupe salon YouTube lo mo toyebana bon ko kende matanga ba guerre ezala te aleke tu na été sozoyeba koloba kezaka mission na okende non nga matanga na kenda na ngaloba kena yeba te so na yebi ke passion akufela mama tongo na yebi passion ndeko akufeli être cher na ndenge ezalaka
C'est juste ça. Azaki ndeko nanga nakende ko kabula mawana ye. Et après makamba ndenge yaki. Nga pe na lobaki yango ke naza porte-parole ya Belvi Kanzi. Na ndeni. Na moni ke wakutu mabeza te. Na matanga na oyeba no se rappeler na matanga ya mama a visa kufaka na morgue ngingi. Moi problème mo le kaka wana ngabi de toute façon nga pe na comme na porte-parole kufaka pona ba makambo kaka. Mais cette fois-ci nga lobango karaoke rekufate. Nga naza parmi ba chef de relations publiques. Naza muto na luka ba marché ba nini po eloko wana muto na muto za attache na ye. Tangu papa kwedia kufaki. Na kara oyo soki ezaki kara soki pe ya solo oyo Belvi Kanzi isala marawana ki apesi sila mbote te place moto e bandaki. Moni batu to ba osala soit analyse soit ba osala émission faut ba zonga rana osima. Alobaki ngo pona boy. Bolati yango, bolati singango. Tango tunango comme porte-parole. Non, le pas déjà pour finir nango. Tango ya minga porte-parole, porte-parole. Ça ba yebiso ozarandumba. Tokatika histoire ngo, nazarandumba. Nazandoki. Poto ke no discussion mulaite. To iloko eleka yango wana na mo pe bato ko mofinga nga ba bimisenga ona boma mutu boye ke iboye zongi boye. Donc moni mambo eleka leketu tozongisa ngo te parce que mutu nyonso ayebaki yango o eza importé eza kaka ke pardon nanga si mundo ayebaki yango peut-être muso comprendre tu peux ti lelo donc peut-être dans l'émission sur le bas qui sika conflit mais utaki mais il y a aussi temps pour le bas comme il y a conflit peut-être pour le bas au milieu de la parole il aussi temps pour yoka bit sur le bas peut-être aussi temps pour toutes nos questions peut-être na suka émission mais aussi temps pour le retourner avant parce que l'autre le bas boto ko saté to dévoiler ba fasté déjà du tout donc tu viens toi ba pesa mère si l'ande qu'on a yo montu ba Dieu singi pardon ya kali solo parce que oye comme lelo peut-être mundu suba inga comme na kana yo akoluka kata hémorragie yango avant mabeya mbinga parce que mundu tout olinga a komisa moto a adorer moto azala parmi na kali ya mpanzi ya moto peut-être intérêt mo za quelqu'un quoi na pour soit bien to yo kaki elle était là toujours pour na yo Belvi Kanzi na baba temps ebele surtout na ka tango osalaka mariage na yo yango wana aidaka omona $500 nde toyoki yango peut-être comme ça ki o répondre yango wana eboso comme ça ki au moins koloba parce que $500 pe deuxième question en oyaka yo na sila toyoki ka ba mimi parce que ton quartier ba info Bijou la reine. Répond le nom, on a pas toujours. Voilà, merci beaucoup, Leketu. Ngai ndenge napesi mama ni mama mbote, mama Olive Lembe. Tangu Belvi Kanzi azalaka kuna. Ne batu nyonso tuka bakendaka. Bon, ya liboso ezaki pour le mariage nanga. Ntapesa nga mbongo ezaki mama Sylvie Bongo. Na solola na ye o to solola na ye to solola moyana lo bango na TV zate mbongo vraiment o bapesa nga eutapa mama na kenda penza na ndako mama Sylvie na ma campagne wana na zwa mbongo après mariage nde bela ayo benga nga bina kino mama pona solola ne tala problème boy ebika mariage après mariage makamde ezalaka nde vraiment na solola na ye mère peut a répondaka mama ni mama a répondaka pe on dirait tozaka moi belé pour n'entendre ba komba ba tuté ba on nyonso ba mariage elandana ka wana nde na ko so na mabuko na ye donc c'est un peu ça mais pour na kosunga ezaki pe anda kosunga mama oza pideni tinda divin tinda dokasi bona butamsu na za voyage tamsu na zate tamsu pe matanga tamsu pa anniversaire kosunga penda abandeni kosunganga mais keno apesa kinga $500 pour na mariage te nga zo 5 apesa $500 pour na mariage te apesa ngande cadeau ya congélateur
apesanga cadeau ya congélateur mais mbongo oyo keno bapesanga mpona faire pas euta pa mama ni mama nazwaka yango kutu na maboko ya mama Sylvie Bongo et après mariage nde nayaka kozwa mbongo moko boye pa na ye mpe na nsima na bamariage ebele elandanaka ezalaka ete omoni bon nayoka makambo ebele na mariage na ngai keno kutu bazwelanga soki sale moko boye pa ndeko na biso moko boye ya journaliste ekeye ezongi eke donc nayoka ebele nga après bon mariage oyo ezalaka kaka na bitumba ebele parce que ntango na préparé mariage ezalaka na bato ebele bandeki kosalelanga baémission et tout donc makambo ebele bon nakipa na nga te mpo na kopesa mbongo vraiment ata nazala te omona tinda divin tinda dorcas soit na restaurant soit na nini te ezalaki nango vraiment salaire te ezalaki po salaire vraiment ezalaki te salaire ezalaki nango te salaire ezalaki te salaire ezalaki te sango mpe leke tunde ezalaka leke nde nini nakozwa ta mwa nini mwa 200 ya nango non baloba trop baloba trop vraiment bon vérité eyebika biso vérité mpenza yango 500 te mais ngai nazwaka mbongo mama Sylvie Bongo azali nakenda kozwa pa na ye na ma campagne nazwa mpenza mbongo mpe tokonte mpe tosali mpe video batindeli mama ezala bongo jour de reine yo osengi no pardon moko se défoule noka ozoloba nokaka tosolola kaka et mabeyaka mpo mibengaka porte parole eza kodéranger yo te même na foyer na yo même na bana no bakoli ya mikolo pamona mama na bango akokumisaka ndeko na ye moko kwa artiste comédien azotiaki na basima ya batiktok azobina gibeo azobina kwa jeune fille moko boye est-ce que yo mo je sais pas ezalaki kaka sentiment ya porte parole yango ozalaki nango to ekomisaki ngo haine moko boye envers bato bazali kofinga mpo lakisa moke oyo bofinga nganga na osala yango siko banda ofinga mpo ani kasi yeso baofinga nganga mpo na porte parole na ye parce que nga mo nalobi lekecho lo naza nga to nalobi eza ngai ti eza mutu te okobenga ndeko na yo likambo osali ye omoni linga mutu amanke o respect na ndenge ya kiimpolitesse ke na ndenge ya respect ezalaka mabe makasi ozomona donc toza bato na monde ya théâtre eza na bato misusu mpe bamona mabe oyo bayebisanga pembeni bazali mais oyo keno asali faux compte po afinga nga et puis olandela olandeli mpenza nde mponga nazalaka makasi na babiloko wana te mais naza mpe na bana oyo baza makasi na babiloko olanda mpe botali mpe oyo moto maboki ti afinga nga po wani yango mwa biloko mosusu ezalaki no ozopekisa mwana ntango mosusu nalingi yo na mobali wana te loka bazopekisa biso tosani tokomisa yango ya solo ozo comprendre eloko mosusu ezalaka benga ndeko na tala boye soki bokomisa yango grave ekei déjà ekomi grave ekei est ce que barando wana nzoto makili eyaka ozwa mpe ntango obenga sila toluka wana ozalaki no tasozalaki nao likolo bon nazwaki ntango obenga ye te nyonso eza yango ya oloba te parce que toswana te tobunda te eleka nango kaka normal ntina biso ezalaki ko arrache tomini ya bijare bon excusez bato bakotala biso déjà moso asengi pardon esili nango makolo soso yo boye akampe te na kati ya nzoto na yo tokoloba te oyo eblessa pourquoi c'était bijou la reine elekela peut-être mokili c'était quoi nayeba te lelo so na okoloba nini oyo eleka donc oyo eseleka eseleka tobeta masolo mosusu ya ba 2022 2023 toza na 2024 et puis na début ya yango na oloba na début ya année nasengaka bolimbisi bandeko na nga nyonso bolimbisanga nga mpe nalimbisi bato tout
ba blessanga en tout cas nani to kota vraiment bien. Mais ça a problème té. Mais problème yo ya karata on a ça ka moins minutes mukie pour na senga ndeko nanga si la pardon de batu basutuki. Les combats msu ba komi ko finga ba msu ba ko loba ba msu ba ko nga le problème ezaka ke nga na nzambe na nga kaka nga na nzambe na nga na nga la problème te muta finga nga muta loba boy eza problème te parce que na kenda église naza ma pasteur te naza pe moi sa pasteur te mais na yoki oyo musala nzambe azoteya bongisa na ndako na yo pesa église na yo pe respect bamona kino okenda l'église moko songolo bateyaka opo yo kaka oyo important yango wana ya bijou les important wana lisolo moyinga na matoi awa lisolo ya mungwa so ya poussière tolika moko oyebokama na ndako basila ozo courante nango abi batimbu bamonaka bino bacomédien ka papa bango akufa bobwaka eloko moko mpo basila oyoka mpe lisolo yango komona mpe bimaki makele yake batindaka bato mutakangaka bino j'espère liso mutu mo eloko mo eyaka en tout cas nayebi yango te et puis ngai na banda oke navandi libanda bato nyonso ebo mpe na balabala et puis ntango obeta lisolo ya papa na biso molimo ne mpe mana kimia brankine ezalaka te problème ezalaka te mabe ezalaka te vraiment mpo na ndimi te soki na problème ya leketu azwi problème mo boye na oya te mpo na oya osani bamwa leti na ye otiola problème ezala te masolo wana obeta ye donc pardon na yo nde obi yesu na bitumba makasi naka ya la patronne retour nango eza ndenge nini ntango osengi pardon bon eza normal parce que la patronne toswani te tobundi te lo monte nga juste ezaka ke nalukaka pe na mutu nyonso reconnaître que bijou la reine azali bijou la reine abungaki bijou la reine asalaki boya asalaki siko bijou la reine aza po na biso nyonso akomelaki yo olobi akomelaki ape kosinga pardon na yo mais tosola na biso et de tout et de rien ke akomelaki yo ape koleka kosenga pardon ya komelinga te mais tosola na biso normal problème eza te parce que bato balingi bakomisa yango problème c'est comme si naboyi leketu nalingi barezi parce que le mal ezalaka ndenge nini na biso toza na leketu basekret makambo tu tant tokabwani na ye pa barezi nazwi makambo ya leketu nyonso na ye même ata barezi aomonanga mpe naza mutu malamu te et puis bato ebele mpe nzinga mpe baobanga nga nde naza nalinga songisongi te nalinga mutu atonga mutu pa nga te soki problème ezali koma pa mutu yebisa likambo oyo osalaki eza mabe boye soki okei déjà oyebisi mutu ye pa komema yango ezocréelaka biso baproblème est ce que bijou la reine oza sûr na bela okotuna lisusu gloire à Dieu soki eza volonté ya nzambe problème eza te nazwi mpe ntango otourne te na bela oui nazwi mpe ntango otourne te nazalaki te nazali na kolezi aza kobenga tobanda osola vraiment babengo batya na casting nazalaki te nazali na kolezi oncle donc noka mama ya biso akufaki ogisha kamba na ye mbamo makambo ya karaoker na biso wana eyoleka ba 2 semaines junior nzambe akufi oyo azalaki réalisateur nanga monteur nanga donc maratro et après longo wana na matadi nde nakendaki kobela matadi vraiment nasepela nango te mbamona ye esika nzambe nakufa te nde bandeko na mosusu bakufa na bangola nani nazonga nde nazongaki wana mbala moko vraiment kobimaka nde eza obimi boye ozwi transport mbala moko ozongi ndako evo oza mwa mpe choqué mami koloba na yo non baloba nini nauti maladi maladi donc moi force eza te yoyebi so tokotisa babiloko wana nde ezala biloko mabe te bino kokanisaka omoni alobaki boye bozwaka ya wana moni alobaki bakotisaka boye non nauti vraiment maladi gloire à Dieu nabiki tosolola do bato baobenga surtout tobenga yango
obenga bijou la reine famille libota to akik namba babakuk. Naza na bakuk, naza na famille libota, naza na lekechu, naza na Karine Pala ezala nini balongi, naza na ebakata, naza na tumba, naza na dinana, naza ya bino nyonso. Lelo baobino enga sopio oge no senga pardon. Peut moi so imagine pourquoi n'attend ndimo fuka. Na monoko ekokaki te tina ofuka. Kasi balobi na tie makolo likolo, nalati kepi, nalati lunettes, eza nakoloba nini, eza pardon ya orgueil quoi. Yana baki ata kofukama lokola nga mona bimisa na monoko na nga ke pardon na kofukama ata kolala ata komata na nzete ata babi nalala na prince na olala kaka na prince parce que moto atindi nga te donc oyo na osala wana na moi bato ebele babenga ifale pa bafukamelaka nzambe basalaka boye basalaka boye mais sikoyo bolobaki natiaki likolo nalataki lunettes, nalataki chapeau, pardon, basenga bon te. Parce que comme ils sont mabe, au juste est-ce qu'on a ça la nini. Na ça la nini. Ah, ils pas si mais ça la pesi ambassadeur Guy Matouadi. Ambassadeur Guy Matouadi mbote na Belgique, maman Béni Antonio la main d'or na bosante maître Pai Hervé na Belgique wana. Na linga bino mingi ya Théo Zambota mutaliaka dollar elala te ya Willy Musheni omoni makambo ngoyo o na banda ya kosola no omoni makambo ngoyo ya Willy Musheni président Jean Bidano président Didier Nzao euro dollar mukonja ba changer tout na ville wana donc président Didier Nzao tali mobali okumisi Nzambe wow. Mais lelo komona eza nango bien maintenant kopesa ambassadeur Alain Enoir Canada. Ya solo ambassadeur Alain Enoa Canada. Opesinga. Akomi yanga. Akomi ayo. Ambassadeur. En tout cas ambassadeur Alain Enoa na lingio mingi vraiment. En tout cas naebi ko za na bien. Pour les que tu pas souffrir nga biso tindi code tala ba 0 te. Et alors un problème. Mais bijou la reine. Lelo pardon na yo vous seignez na yo fond de motema j'espère surtout ba baku nyonso ba se pris nango na téléphone na yo numéro ya si Liza oui ezali bloqué ou eza ouvert bon wana omoni na téléphone oyo nazalaki nango oyo kuta eza téléphone ya divin téléphone azali nango ebungaki ba numéro nyonso eza te kutu nani Vincent Tilus abaki opesa nga tala pa bosani abaki opesa nga numéro po nazaki nango nazaki na ba numéro nyonso tindelanga tindo numéro sila mabanda na bosoli pété te na to solo te likambo ezaka na temps avec le temps to solo to zelaka ngolo nzambe pressé te malembe nzambe osunga kaka Natindia bijou la reine, obenga ye hein. Et non benga so émission ici oui. Comédien, votre biso wapi penza. Ya bijou. Zambe la. Mais ça équipabilité hein. Donc nazo sentir que na komi pepele. Na komi pepele. Par la grâce de Dieu. Mais les famille bote lingio soute pembe na madame na bango hein. Bon. Biso nyoto zaka na sima na ye. Biso nyoto zaka na sima na ye. Kasi la patrona. Muta a remplacer ya zate zaka ye. Batu nyonso tu baza wana toyebani parce que tozanda kumoko. Toyebani. Mais sans esprit. Mais toyebani vraiment hein. Oyebi pesa makamba. Toyebani mutu tongo oloba mabe nanga c'est que ayebi na ndako te. Ah oui. Mutu oloba mabe nanga o fabriquer o sala bo sabu oyebi ndako te. Oyebi ndako ana bien. Na yebi na ngai. Poza ndako na ngati. Balingi yo sote. Nzamba zo lokumu.
mais nzambe nda linginga makasi releke tu na tona te nazala bien naza bien soki bato bafinga kenda paleki na ye aza na eloko te nga aza pe ana garantie na nga tobima na quartier na bato bakokama bomérite boye boye ezalaki secret na nga ezalaki makambo na nga privé nde esenga ekende akende nakokai koloba ngo na tele te oui toza bata tv il faut loba mais eza makambo mosusu okoloba te ocomprendre nayebaki moma nini oyo nakozwa ndako par rapport ya makambo nango oyo nazalaki nango ntango nazwi ndako nazwi ndako caméra c'est pour ça vous avez jeté nafanda boye naamwa boye tia boye 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 tout boye Shadrack zoya bijou na maboko mama nzaka babolinga boye année c'est ça oyo elongwa kala 2022 oyo kawa elobama c'est vrai ah oui kala penza depuis 2000 combien 2022 déjà elongwa 2021 tant tobalani non penza toboyanaki mpe début da boboyanaki mais to baconseil ka bato tala ita monene bongo bongo olembisaka motema ozaki ntango koyebana na papa tozwaka mpenza mais eza important te oloba ya tv parce que olobi li non eza important te omoni leketu bamakambo mosusu ileti ya bavie privé wana eza pasi omona eza pasi et puis mutu nyonso to ba po niko o comprendre ce que to mutu aloba pona nini ya yoki pasi mais ebite ke pasi yo moko oyoka parce que tango ndima ta musu pe boye mobala okosana nga nga artiste mobala okosala oyo ekosalama mais ta musu linga pe o sacrifier okutata musu na ba mama Denise okutata na ba mama Lipo le ono ke bien eloko ke bien ebika mambo ndenge ezala ebike na ebike tango mutu penza akolata lopeto na ebike akokoma penza responsable bamakambo mosusu ba futilité bamakambo ebele mpanza papa nezalaki bien te obi papa ni moi non nakoloba te eza bien te parce que ye pas ba raison na ye ye pas ba raison na ye nga nakoloba te aza mabe wana kutu yango te nga penza na mabe nga pe na nga mabe parce que le quoi na lingaki na bala nde na mabe respecte pas ma Monique na loin non omoni ma Monique nga senga wana za mère nanga avant kutu toyebana na mwana ndeko na ye aza mère o biso to tokangola ya mbabiso na ma Monique wana so na ba prêtre kuna na nini ya na Teresa ebie so tunia na ebisa moi tam su Gabriel aloba makabo mona yango alokuta nga na ye bana na ba prêtre batu ya malonga akenda ngola wana ebiso eza miracle ya Nzambe mais ya na yebi to bandola ni chambre moko biso na ngola to kenela ba mbali bake wenze wana babi bazoka bana bango isute nga na esa ya na Teresa na yebisi esimba to kenda to zwa biloko bambongo o comprendre à part wana ezaki na basi na mibali bayo kabila biso nga mamoni to yebana ne avant naza ba respect na ebele ayo koma pe ayo koma ba ex au kilo bon toza en relation na eza mabete toza continue libala parce que ba ki kufa nango toi qui prête non la reine obala ki o moni nazaki prête nazaki vraiment prête nga penza ba vie ta mususu yaka to sangana to vanda na linga yango te nga naza courant ezaleza te na vanda na nga na ndako bana nga bayebi mais naza peso tozana yo mbali na nga tozana yo mnyomo boyebi nde mambo ezala mais eza volonté ya Nzambe
eza volonté nzambe parce que tovandaki tosololi esimbaka te fallait ka ezalaka bon yango mpe eza nango fin du monde te bon séparation na papa oui naoki koregrete parce que mbongo nde ebimaki ezali makasa te ezalaki mbongo nde ebimaki ya makasi ezali makasa te leketu mbongo ebimaki ta mosusu mpe nakosala nango makambo ebele nalingaki lokumu nalingaki lokumu na nga ezala eloko moko ya mabe ezala te bazwa occasion ya kofinga te eloko na regreta nango kaka yango wana mais avant tobumela ba 8 ans bon 8 ans tovandi toyebana 8 ans ba 5 ans wana tozwa 8 ans ya ovandre bato baza entouré na nga bayebi makambo nga kuna okoloba te mais bato bayebi même ata balopango tofutelaka wana bayebi donc ileka nango donc naza na likambo mutu te naodefa mpe mutu te asa vi na ye soki akobala lisusu abali na ye nga mpe naa na vi na nga parce que nafutela ndako nakende commune te kasi baloba ngam nabalaka ye ti ifo nga mpe nabimisa mpe mbongo nakee commune ti lokola ngam nabalaka ye nasala yango ti zano libre ata lelo libala akoya te kolobaki oza na mariage mo tonton bon de toute façon tokabwana ye tokabwana kala azomanke yo rien o jésus aomanke nga te kutu mabe makasi nyonso eza oloba te nyonso eza oloba te mobala bato ozo mobala bato moni retombe mobala motu te mobala motu te nakutaka ye na mwana naza mobala motu te meme ata mobala motu bamibala bato yango nde bazala tikaka pardon mobala motu na mabe en tout cas leketu na mabe naza mpenza mabe ngaku nde naza boye nalingaka teke moto aloba aza malamu oyo bato ebele bobalali na mwasi oyiso barapport mpe leki na yo mo mpe obaye bia boni mpe biju koyo kopesa barapport pa apamba boye ikamukeka motema moto est-ce que yango wana mpe toyeli émission yango te naeleka nango kaka je suis libre azani libre tombo asusu tomona te oza nango babagi ka nalatalata mais relation déjà eza na moi relation déjà déjà ça mais nanani na mutu déjà quelqu'un na eza te mais naza mwasi ti naza mwasi fona mobali so aye fona futa ndako nasomba lopango te nasomba lopango nanga baterrain nanga eza kuna mpanda natakaza kuna na nsele kuna eza so 4 fo kotonga siko nazwa mbongo wapi na théâtre ka ya lelo okofisa mbongo papa bato lie bambongo osali boye papa nani papa mobali nabalaki yo ti kasi normal ti mobali fosalela mwasi ti eya mabe te omoniki ezokoka te okomi konini te mobali fosalela mwasi mamba ndako baloba te nde balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire donc naza mwasi leketu na mwasi kasi ndeko na nga naza otala biki oyo mpenza mwasi mobali te ndeko na nga ya mobali ndeko na nga mpenza ya mobali nga aza baleki ya mibali na groupe nango mwa te totambola na japonais disciplinaire ya groupe président kauma azali nazaka tout autour na bana na nga groupe et puis nde nalingaka baleki na nga mibali nalingaka osala ndeko mobali mabe te bala mosusu mpe ekufaka ezonga nango yo mpe ovisage pete elobi mpe ezonga te ezonga te jésus ya bisu ata ndenge nini ata na ndoto oni nga basalelanga kisi ya garçon mo asalelanga kisi ayebisanga na biso na komba nzambe leketu fo kosambelaka oyebi nga na opesa conseil na bandeko na nga basi baleki to bana olingai na mobali ye amène moi charmant parfum nini mokili ekomaka mobele oyebi ozosambela te oyeba oyo ebombami te nga tokutana na moto ayebisanga bi
tango boya ngesa nga pasi makasi nakenda na nini babenga ngoni mboko ezani kaluka nakenda kuna nakizongeli mutu yango babi mutu yango aza makasi kuna na kaluka nabosa ekombo na pesa yenga nde nini ezosimba te ezongisela mbona na bijou langa na nga teti foto beteka marto place aza oyoka mamna oloba donc nzambe mutu atindi aloba makambo na betela yango bapala apo abi amoni mutu ezosimba ta kelendele yanga matadi ayebise baobenga jour mosusu mpe kaka nabenga on dirait babilo moka boye nabengaka ye yango nayebisa bandeko na nga ezalaka olingi mobali yelanga parfum sombelanga boye so mokili ese bebi na kati ya parfum nayoyebeli oni otya te na mafuta nayoyebeli oni otya te biso basi na mibali tokóma na motema mabe faut na prouver faut na sala boye faut na sala boye yango mona ovandi so ozosambela nzambe ntango oya kodécouvrir obi nazalaki na molili. Merci ya bijou la reine. Merci tout ça mingi besoin ko tuna mingi tuna to la lisango parce que déjà le but nous presque déjà partout. Mais dans un moment qui na kaskata ba ile kambu ya karaoké. Tout le monde qui kambu ya karaoké wana oyo ningisaki penza mokile mais le tout le monde lisusu ça qui makile nous a pas une bateau ozaka toujours na ndeko na biso Karine Pala ozalaka ne toujours bostafaka na ye biloko ne tout ozalaka to monde ndeko na biso Marie-Jeanne na Marina oyo basaki mbeki kokitisa eloko bosalaka wana pe balobaki lisusu ke bino ne botyaka bambo na bino mpo bosala makambo wana soki mpe ndeti na ka Marina baki sozalaki mpe ka refaire asala susu ki abeta mwana na betaki akosala yango susu na esika wana passant kana mabelika ki wana peut expliquer non ngai no loba boye omoni affaire ekufaka mpona ba makambo kaka mais cette fois-ci nga loba yango karaoké ekufa te nga naza parmi ba chef ya relation publique naza muto na luka ba marché ba nini po eloko wana mutu aza na tâche na ye faut to créer ba relation to luka ba partenaire to luka ba sponsor pala alansaki appel na ba groupe nyonso tozala nango na posa ya bato boye donc tokutani tosololi abi na lingi lokola ba misala ngo ba tournage ngo ebeba nango tomona na sute nde tobanda komona na osenga biso tokutana ata na ne moko ata na moi baloba bongo na moi moko donc na ne na moi moko leti mois de mars na mois de mars wana tokutani ba mama to créer activité moko oyo ekesala biso bien tozala même morale omoni mais toza mbongo te tobunda na nzamba osunga biso première édition abinisa mbongo ebele kolue ba podium mwana mwasi ya bato abimisa ebele penza asomba biloko ngambo ebele obiso zara ozwi elamba oketongisi deuxième édition ndenge moko ezaki na musée national abimisi mboko kolue ba podium ba mambo ebele mambo ebele ba nini musée national wana etu toye na troisième édition nga mona ba mwa moso makasi nga nazali kuna kolezi ate babenga oni namoni yo mpe na bapano namoni bapano wana partout pano wana eza combien ya minene wana atiango kota musée atiango na victoire atiango na kitambo ti eza combien biso bimisa ta inka te ozomona alobaki soki nzambe asungi tokolia mbuma mais effort na biso te azalaki nde tobandaki okorepete pa papa lio nima wana mosu atie bacarburant na ye na mituka na ye na mutuka mobali na ememi biso tozongi so mpe oza na retard to mosu oke tournage na yo ozooblige ya força mutu na makasi te ke boya kaka alasaka appel na mutu nyonso nde moniki biso nyonso tu mpe toya
vandi. La troisième édition, nga nazalaka te mambo eleka wana na yebi na ngate. Troisième édition de moni moi ba papa Paul Fiki pozani FBT. Zaki wana on dirait na Frisel. Mais ba solo laki. Nga na groupe na nga lelo 19 ans groupe les temps de la grâce. Tebi mambo ndenge ezala batu bana ba groupe soit ba musicien ba betela bino tam soke luka kop mona bralma bra Congo ba ebiso to pesi ba produit na biso mekano to tozoko ko talela yo ndenge nini ko sala ba produit na biso nde to ko sa to signer contrat et dans ndenge pour la troisième édition ndenge ezalaki ozomona mais enfin tozaki mbongo biso nyonso to betaki na troisième édition tozwa Rambo. On dirait tozwa mbongo deux fois. Tant que tozaki ba invité pe maman Biliabel na pesa sourire na FARDC o maman Biliabel a invité biso ba karaoke na ba Kento Bakaji. Tozwa mbongo. Ozomona. Moi suis ana a dépensé trop na karaoke oyo. Aza mutu moko to lembisa ete. To pesa ende ba fleur nga loba oza mwasi penza makasi kondima pe biso penza basi penza boye toza teti boye to ye penza boye osele loko mo boye oza pe président masumu tenga atumbola rebo po président masumu de président la biso nyonso ti oza no vice présidente te ya président masumu mais on ndimo sangisa monde aza mutu mo a féliciter faut to féliciter. Et on moni réseaux sociaux, ils ont eu ba mkolote mona mkiti. Ozo mona. Nga ba kala wana po pala aza grande sœur na nga ba lemba ba lemba wana. Ba nga tala pala na groupe Salongo. Ba sera ba ndo kanga ba mesha milaiti na ba genou. Biso to tale. Aza na modéliste kala. Akenda poto tongo ya matalana te. Ah ba lupangu na enda ba ma campagne wana ozomona mutu fo to yeba opesa mutu respect ezate ke soto sangani tozolia tozomela tokomona mutu lokwa camarade lokwa jouer donc caméra za nango wana ofo lo baka mabe ya mutu mobo OK po sala ba secrétaire eza pasi moni karaoke wana biso nyonso nde to finga ezaka pala e moko te ozomona eza kitoko te ekokufa te tokende nango ti na suka po nzambe pa otia loboko oplasa bitumba oyo nde nzambe azala wana na kati et osimba kaka. Merci, merci vraiment. Il y a une émission sans polémique, ça les cabos. Mais au revoir de la pause là, moi appelle il y a Babakou pour les SB. A problème ezate na senga baba kuku nyonso pardon na senga bango balimbisa ngai et puis na ba collègue na nga mususu o bazaki touché balimbisa nga donc na PCP merci na maître avocat maître Melfi Lutete donc batu bayebi a pesenga bengi nga za poto aux États-Unis en tout cas la reine. Félicitations à papa la Pisomoko Albert. Donc batebele ba félicita kinga ba binga na mosala nzambe. Na bengi yo on a pesa au courage. Biso to ba sala nzambe, nzamba osunga yo. Voilà. La bata mokili. La bata mokili nzamba osunga yo. Mama zozo na enda da pisio mbote. J'espère que baba nyonso ba romona ngo to sekla to mona ya bijou. Mama zozo na enda na pesi mbote. Nani papa nani na bwaka kiepe lobi nani lobaka bwaka kaka na eya Paul te papa Paul fiki wana vient na biso motema ya mama Nathalie fiki po mami mami ape babamba mbongo nga azwa mbongo penzati na préparation mariage mama Nathalie aisinga kende ka na Victoire okuta na papa Moïse kende ka na Victoire na biso ya sika 15 billets banzete. Oh wow. En tout cas maman Paul Fikipo papa Paul Fikipo motema ya maman Nathalie Fikipo mami en tout cas nzamba pambola yo
Nzamba pambola. Parce que les artistes aiment ça, bengo, bah oui, c'est Sophie, tout bien ça, mon corps, il faut ça benga qui. Ata bongo sa benga nga nazali na batu. Nazali na batu na matanga moboye. Nde siko bon te ya lobaine pe bongo te. Benga nga tu na makamso. Pardon bata théâtre bata maboki. Papa ale boyo na matadi na pesi yo mbote belé. Donc naza na pona bino vraiment. Na ebiki bolinga ngai botika ngate. Voilà, merci Bijou la reine, merci pour Vayo. J'espère que le scénario toujours comment peut to benga open à l'équipe. Merci beaucoup na tourna pe kala. Nzambe na nga moni makambo ngo efungwa ni. Ya lobaki elo morabi yaka Bijou la reine. Va te belé boya ba tout bela. Ba loba makambe belé. Pourquoi on a Bijou la reine pour nous. Ya za mutalo pe akoloba. Mais ba tout ça makambo o mona nga mutu mabe. Mais à part Bijou la reine bamusu boya pe koloba bama o baboyi na bango problème na bato baboyi na baba manipuler bango ya solo wana bon ngai na osa vie na ngai na osa vie na nga mutu na mutaza makamne mutu na mutaza ndaku na ye mutu na mutaza na lingoma na ye lingomba na ye asambela donc o eza église o yakenda ko sambela na asambela na église du Dieu créateur Dieu de Skatenda pas apôtre Gilles Bumba Makengo na commune ngaba na mini Congo 64 donc jeudi mardi dimanche nazara na église soko benga na tournage na koya nzamba yebike ozo sambela po mutakolia na motoki na ye donc c'est mutu na mutaza na ndenge na ye de ba to bota bana to bota mitema te donc mutu na mutaza motema na ye oya ngai o amoni mabe ye moko oyeba pe na pe nemia mutu te ba retenir que naza na problème na mutu te naza na problème na mutu te merci merci Nassima Kangoza avec bon na combo ya Shadrach je te salue mabange zate vas-y moi qui des dédicaces vraiment na pesi so bo moi nazonga la boye na salon NB pas ya donc na salon NB na Bandal hôtel Empreinte Madouda numéro 1 Abyss quartier Makelele Bandal wana moni mama grâce na pesi yo bambote belé na pesi divin Kilimali bambote belé président Didier Nzao héros na pesi président Didier Nzao héros dollar donc président ba changer tout na ville wana na pesi yo bambote wana partenaire ya groupe Le Temps de la Grâce na pesi penza famille mobimba banoko ya Junior Nzambi na pesi bino bambote belé wana bosante Guy Matouadi ambassadeur Guy Matouadi papa Didier ba mama leki ya Junior Nzambi donc wazaki réalisateur à groupe nanga donc tokoma déjà famille na pesi bino bambote belé Mikilis Schengen sur la lipeka ya poto donc na pesi bambote vient na zoro mabia na exasa awa vient na oliate posa la lia et ça nga bien makasi donc ba on a bosani merci la rigueur te mais na inka na pesa merci na ba fan nanga pour mona ke na bungisaki o azaki être cher nanga donc na kombo ya Junior Nzambo azaki réalisateur monteur cameraman asimbaki pe chaîne nangai la reine Bijou Chanel akufaki 40 jours nezaki les 7 ndo moni épisode moko banda ko leka na numérica nazo leka na numérica chaque jeudi na 20h30 rediffusion samedi na 8h30 et puis nazo continuer ka ko recruter mama papa ya leki ozaka na interma tonga na pa PDG